bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana ye dokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka. Pe na tina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba Congolais nyonso, surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam. Bana mboka société na mino yangoyo, plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Bonjour businessmen, à votre avis, merci pour vous avez bossé ma télévision, la mino pour la colonne d'info lingala. Journal il y a peuple pour la peuple, merci na fidélité peu confiance pour continuer à causer nango na journal na bino matata maman mbote na bino to fongola journal ya mokola lundi 26 août pour le que week-end et le gouvernement central basala ki bongo 10e réunion à conseil de ministres pour wapi premier ministre madame Judith Soumina Tuluka ya évoqué qui 3 dossiers o ezabongo na urgence pour esengeli za la bongo traité bo ke réunion o ezala ki présidé et par président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Midjoma Basi azaki na compte info lingala. 10e réunion ya conseil de ministres ya gouvernement central na direction ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na réunion oyo premier ministre alobelaki dossier ya plan ya riposte contre Mpox oyo est commis déjà nécessaire puis prioritaire déblocage à fonds d'urgence à 10 millions de dollars américains pour na likambo oyo ba évoquaki lisusu choix stratégique et action ya gouvernement pour la période ya août tina décembre 2024 a rappelé ndenge nini comité à conjoncture économique bazwa ki nécessité ya ko privilégier ba dépenses et investissement aussi sa programme ya développement local ya 145 territoires réhabilitation puis topé ko bongisa banzela ya desserte agricole éducation nationale et ko bénéficier na attention particulière na financement ya ressources propres ya l'état na o etali gratuité et enseignement de base na o etali élaboration ya publication ya ba indicateur ya emploi chef ya gouvernement a rappelé que les sous importance ya indicateur o éco permettre ya ko renforcer crédibilité ya cadre macroéconomique pe ko ajuster politique publique ya gouvernement pour améliorer conditions sociales et la population. Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka a quitté Kibongo dimanche 25 août kuna na marché de la liberté kuna na masine po wapi avec kende ki ko compatir na maman commerçant o ya wendu o ya pavillon 5 ba bungisa ki biloko la bango na incendie et salima ki na butu ya le 24 août tito ta na tongo et le 25 août une fois de plus Midjo Mabasi Merlin Massamba bazaki na compte info lingala. Incendie na pavillon 5 na marché de la liberté na butu ya samedi 24 potota na tongo ya dimanche 25 août.
Premier ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka akokaki kokanga motema te ye wana akiti visite de compassion pour les commerçants. Azalaki accompagné na ministre ya intérieur Jacquemain Chabani, ya santé Samuel Roger Kamba, pe gouverneur ya ville province ya Kinshasa Daniel Bumba. Chef ya gouvernement ayokaki ba doléance ya ba vendeur oyo ba bungisaki biloko la bango. Lokola maman amonaki ata moi te pe chaleur ya incendie oyo aprofitaki pe kosala échange na ba commerçant oyo ba exprimaki pe ba mécontentement na bango pe ba problème oyo ezalaka na wenze oyo. Madame Judith Suminwa Tuluka a promettre ba solution pona kopesa sourire na ba commerçant oyo babungisi biloko la bango. Le bilan na yokaki incendie esalami awa na yoki pasi parce que nayebi que bato batekaka na bazandu bango nde basoutenaka économie na biso. C'est vrai, baza na informel tozotala ndenge tokobimisa bango na informel tobongisa, mais pour le moment baza bato moko basoutenaka pe économie na biso. Donc mpo na ngai ezalaki important naya kotala badégâts na koti kuna na pavillon 5 pratiquement biloko nyonso to eziki. Donc mpo na ngai ezalaki important natala badégâts nini, mais plus encore le plus important ndenge bato tokosunga bango. Heureusement nous n'avons pas eu de perte en vie humaine, mais na ndenge eza boye mpo na kobongisa il faut tokende na ordre. Judith Suminwa a évoqué lisusu nécessité ya ba commerçant ba se protéger na épidémie oyo mpox oyo eza déjà na Kinshasa. Ndenge eza awa toza na ba problème pe sanitaire ebandi to biso nyonso toyoki makambo ya mpox eza pe important na milieu oyo totala ndenge tokosensibiliser bato mpo tokoka pe combattre maladie wana. Selon ba témoignage sur place, origine ya incendie oyo eyebani nanu te kasi ba dégâts ezalaki ebele, ba étalage eziki, biloko ebele eziki malgré secours ya ba sapeur pompier. Maladie mpox ou variole de singe eza kotungisa mingi population bobaki na ville province ya Kinshasa pe maladie oyo ekomi bobaki ba formation nini population esengeli asala pona ko éviter maladie oyo. Reportage. Déjà na Kinshasa maladie mpox ekoti variole de singe oyo ezali kokoba se komata épicentre ya maladie awa na Kinshasa. 26 cas ezali déjà testé positif na commune ya Limete. Bosimbake pona prévention ya transmission ya mpox, bosimbake pona ko éviter transmission ya mpox esengeli kosokola maboko pamba pe ko utiliser régulièrement ba gel hydroalcoolique pour éviter tout contact physique pe sexuel na moto oyo azali ko présenter ba signe ya mpox, pour éviter contact na ba liquide contaminé, c'est-à-dire makila, salive topé soyi, sel topé kaka, masuba, sperme, sécrétion vaginale pe surface nyonso oyo ezali suye na maladie oyo. Bilamba esengeli kolata na pamba te elamba mosusu ekoki kozala infecté, ko éviter ko manipuler banyama oyo bakufi bango moko to pe oyo bazali ko présenter maladie oyo, ko éviter bato oyo bakufi bazali suspect na maladie mpox na kawana esengeli kosala appel d'urgence pona kosala enterrement po bazala sécuriser, ko utiliser correctement préservatif na tout contact sexuel occasionnel, vaginal, anal to pe oral. République démocratique du Congo ezali déjà préparé pour na kosala face na épidémie oyo. Population a paniqué te kasi soki ozali ko observer ba mesures de hygiène oyo okozala épargné. Maladie mpox ezali malade oyo moto oyo soki alandi traitement malamu akoki kobika. Pas d'automédication, kende mpangu na centre de santé pour na traitement moko approprié. Remise ya brevet seulement kitoko mokola samedi 24 août na assemblée chrétienne. Voici l'homme et pas wa participant bazwaki ba brevet na bango après matin ba yokaki Igor Ntingi azaka na compte info lingala. Deuxième édition de la fête de Juifs et Récir Kitoko, mercredi 21 août, Timokolo samedi 24 août, école de ministère à la grande communauté des assemblées chrétiennes. Voici l'homme bazwaki maté ya Kitoko. Bandimi ya CAC, VH, Bayaki ebele pona ko participer na matin ya pifo. Nde mokolo ya samedi 24 août nde ezalaki sombele suka likambo
awa na Kalembelembe. Après enseignement et Linda, participant à l'Assemblée chrétienne, voici l'homme bazwa qui va brevet pour na matea oba utaki koyoka yemoko l'homme de Dieu pasteur François Mutombo yepe azwa qui brevet ambiance ezalaki totale. Église communauté des assemblées chrétiennes, voici l'homme. Et Kumba Makana Moto Nanzambe, pasteur François Mutombo, voici l'homme. Asala Kinyoso, poète deuxième édition et le Kanabungo Kitoko. Na même occasion, wana Asala Kilisusu guidé na chantier un nouveau temple Oyo, communauté des assemblées chrétiennes, voici l'homme. Bazali Kotonga, Awana Kalembelembe. L'assistance pour cette fois-ci était faible parce que la mobilisation n'a pas été vraiment au point, compte tenu des modifications calendrier, mais on espère qu'à la prochaine occasion, on va faire mieux que ça. Quand on dit doctrine, c'est-à-dire c'est l'ensemble des enseignements de base de Jésus. L'Église n'est pas Église parce qu'on a écrit Église telle ou telle nom, il faut que l'Église réponde aux normes et les enseignements dispensés doivent correspondre aux enseignements de Jésus, à la doctrine, à la sainte doctrine. Parce que j'ai même à donner l'exemple. Quand Dieu a dit à Noé de faire l'arche, il avait donné le modèle. Quand l'Église ne respecte pas le modèle, qu'est-ce qui vous rassure qu'il pourra connaître l'enlèvement? La visite guidée, parce que je crois, surtout avec le pasteur Florent, l'année passée, il a été là. Là, c'était encore la fondation, mais il revient 12 mois après pour trouver déjà cette grande réalisation. C'était aussi pour leur donner l'idée, pour qu'ils sachent quand même le travail qu'on est en train d'abattre sur place. Par rapport à la rentrée scolaire, ndenge kusali mabongo mokolo ya lundi 2 août, nde honorable Neron Bunguye a zalaki bongo na complexe scolaire Maman Pemba pour na kusala ba réunion ndenge na ndenge pour na ko préparer rentrée scolaire au Kitoko. Héritier Mapinde Miladi na nduba détail. Rentrée scolaire 2024-2025 na complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Neron Bungu, ekozala bongo le 2 septembre ezali koya ndenge calendrier scolaire oyo ezalaki publié na ministère ya éducation nationale pe nouvelle citoyenneté, fondateur ya magnifique établissement scolaire oyo ezwami na numéro 44 ya avenue Bantando na commune ya Kisenso na Kinshasa, bazali ko tenir na respect strict ya date oyo gouvernement a fixaki pambate bango batosaka mibeko na ndenge ya kosakana te na nzela wana nde visionnaire ya école oyo son excellence Neron Bungu ainisaki série ya ba réunion elongo na ba différents départements ya institutions scolaires modernes oyo bosimbake mercredi 21 août 2024 a betaki masolo elongo na ba agent pe ba cadre ya finance patrimoine sécurité pe ba ouvrier na masolo na bango ba disposition pratique ezwamaki po na koyamba ba élève ko banda mokolo ya liboso ya rentrée scolaire boye ezali bongo prise ya conscience pour na moto nyonso ayeba na ko respecter ba attribution na ye pour na ko préparer formation moko ya makasi pour na bana boye grand éducateur le numéro 1 ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Neron Bungu a saisi qui opportunité pour na ko senga na ba parents nyonso ba bongama pour na ko accompagner école oyo na formation ya bana boye visionnaire Neron Bungu a sengi na ba nouveau candidat ba kende na lombango komi komisa na complexe scolaire Mama Pemba où ezali meilleure école ya contrée oyo pambate bakokoma ba futur cadre ya mboka natina wana ba place ezali vraiment limité ndenge honorable Neron Bungu atalisaki pe a lancé appel na ba anciens élèves nyonso ba le kapo na ko confirmer ba place na bango akobaki na mission na ye honorable Neron Bungu akosala exercice oyo lisusu mokolo ya jeudi 22 août longo na ba enseignant pe poste ezali koya culte moko scolaire et kozala organisé po na kotika année scolaire 2024-2025 et pa ya Nzambe ndenge ezalaka lokola mumesano initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Neron Bungu asengaki na ba parents pe ba élèves nyonso elongo na ba travailleurs ya complexe scolaire Mama Pemba ba bondela mingi pona école ba bondela pona mboka pe pona ba institution ya mboka bosimbake asukaki wana te asalaki pe visite pona kotala ba bâtiment ya sika oyo ezali ko tongama pona ko renforcer capacité d'accueil na complexe scolaire Mama Pemba na suka ya réunion oyo asalaki na ba différents départements ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Neron Bungu ameki osala synthèse ya masolo oyo na micro ya Ladiland toye awa na département oyo eza na kati ya fondation Neron Bungu branche nango ya complexe scolaire Mama Pemba bana
baza na vacances ensemble na enseignant na administratif mais école ezo fonctionner parce que toza pe na période oyo bana il faut bazoya ko se confirmer et puis na bano bazoya ko zo ba inscription na bango nde lokola tokomi pembeni ya kozonga bino mo bomoni misala ezo salama to réhabiliter ba wese nyonso ba faïence ba caro nyonso ba ban nyonso kufa ki to longoli yango to tie ba ban to repeindre pona di place oyo ya kitoko epesa pe mayele ya kitoko voilà nde ba travaux pe ezo salama ndenge to ajouter encore 14 salles de cours en principe fallait aller au-delà mais tande toza trahi na temps sikoyo tozozonga toza na réunion lelo esalami réunion esalami na badépartement mibale ya liboso toyambaki département ya finance na bafinancier mpona tozwa bastratégie ya sika ndenge nini tokosalela mosala oyo emarchaki te tolongola tobakisi mayele mpo oyo ya mbala oyo emarche lisusu koleka ntango eleki mpe na suka toye na département ya patrimoine baoyo bazokengela biloko nyonso bamama oyo bazotia propriété bato oyo nyonso bazosala sécurité nde bazwi baconsigne ya sika mpona mosala ya kitoko na 2024 2025 ya année scolaire oyo tozobana nde ensemble na bakonzi ya école naza na bacordon awa nde réunion euti koleka lobi lisusu toza na réunion na badépartement mosusu mpe tokende ntina baenseignant et après nde semaine prochaine tokosala intercession na biso tosala mpona prière kobonza mbula nyonso mpona biso moko basali ya complexe scolaire Mama Pemba mpona bana classe na biso nyonso mpona baparent nyonso mpe mpona bonne collaboration na l'état voilà oyo tozalaki nango yango wana donc bainscription kala te tolingi toclôture bainscription kala te tolingi toclôture soki ezalaki tobakisaki basali te nde déjà tosi toclôture parce que tozwi mwa bana yango tosengi na baparent oyo nani bazwi bainscription na bango te baya kosala baconfirmation na bango na bana ya kala mpe baya kosala bainscription na bango mwa baplace ezana voilà oyo tokoki koloba yango wana tosengi na nzambe abatela mboka abatela bakonzi ya mboka abatela bacolaborateur na biso nyonso ya enseignement nzambe abatela ngai moko mpe oyo atie mpona kogere ekole ya Mama Pemba mpe personnel nyonso abatela biso abatela baparent batindeli biso bana mpe bana classe na biso nyonso pour que tokutana malamu tobanda mbula mpe malamu tosukisa mbula malamu voilà oyo esanctionne maloba na biso sikoyo na oyo touti kosala comme activité lelo yango wana mpe torance appel pa ya bakonzi baréunion etikali bainforme déjà bato bakozala mpona bokobi malamu ya année scolaire 2024-2025 RDC oye oye Fondation Nero Mbungu oye oye Ampera Nero Mbungu Fumu Abanga Moyo oye oye Complexe scolaire Mama Pemba oye oye oye. Inscription ici est bandit à l'Université chrétienne catholique d'Oakam pour l'année académique 2024-2025. Moi, qui est frais académique qui est appris à Moukier héritier, m'a pidé ma pessimine bas détail. Eye, tunanga nini? O mitungisa makimingi, o silisi class, et sika kokende kotanga université ozomona te, tikane bisabino, kotambusa lisusu mutu te, yaka na université chrétienne catholique dans Akam, ICC dans Akam na mokuse. Awa, okokoma créateur emploi na richesse na maboko. ICC dans Akam, awa, excellence, performance, leadership. Nulle part ailleurs, soki awate, yoka, ba inscription ici et bandi, bonne année académique 2024-2025. Bazana ba département, locola, sciences informatiques, droit, sciences de l'information et de la communication, sciences de la santé, sciences sociales, administratives et politiques, sciences économiques et de gestion. Awa, chaque département est na ba option na yango. En tout cas, eza université moko o eza na formation on ya bien, eza université moko o ya ke vraiment soki parents soit oye po na kotanga awa o sentir que vraiment formation eza. So that to come more, I mean lots in our university, that is the Grace Press where you're going to learn more things about your faculty. And speaking about the fees, it will not that doesn't cost more. And it will depends on you. It's really simple. It's just a low price.
so that to come in a place to learn more things. Tozobenga bana nyonso ba finaliste nyonso ba sisi ane na ba silisa inscription eza ko continuer pe bandi pe déjà l'inscription ezolega bona ba site na biso na université ICC dans Akam awa frais académique eza ya mukie kobanga na yote ozana posa ekotanga awa kende baza kotangisa bongo na système ya LMD na L1 okofuta kaka $150 ya pamba, L2 $175, L3 $200. Bongo yo ozana posa ya kosala master na master 1 $225, pe master 2 $250 ya pamba. Welisa ndeko kobuka te mwana na yo akozwa formation ya kitoko na ICC dans Akam. Ba adresse eza ya kobunga te, avenue Bypass, arrêt dépôt, quartier Eradi, na commune ya Selembao. Numéro 8 P16, avenue Ngeba, arrêt chambre froide, na entrée ya Mokole, na commune ya Mongafula. Et sika mosusu ozali na avenue Kifani, numéro 19. Pe lisusu na avenue Ekutu, numéro 8. Ndeko, ICC dans Akam, enseignement haut de gamme, l'excellence, performance, pe leadership et Vandi Awa. Compagnie africaine d'aviation CA la mokuse a été pour la disposition de passagers Boeing 767 cargo pour la fret Nabino. Reportage Michael Bristoto. Espace 55 na commune ya Kinshasa etonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na o etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable Bumundunda pour na ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société o Italie aviation yango CA. Ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes. Donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bo pesa confiance na agence CA soki to sukaka 3 avions ya bo na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tumisa mekozala souté. Oui, avec Boeing 767 en tout cas masola sili masola fret na Congo sili bapesi biso mutu pasi na ba avion ba fula kimanze keme lelo tozu avion na tsika tosengi na ba agence nyonso fret nyonso compagnie yango CAA bapesi biso avion sika avion motuya 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas, quand tu as tout ça au CPLA. Avion, pour les choses, on a mis balai dans Congo, en tout cas, tu as les pongias à bébé. Vous avez conseillé à la base de la CA pour avoir eu des pays et des peuples congolais. Mais aider nous sauter, Baba qui s'habille au Bois à la Misato. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis Misato dans Katia. République démocratique du Congo n'a pas dit que vous allez laisser mon macasse. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Oba Sali. Baba qui s'est souke la awate. Baba qui s'est dit que vous allez mis balé misato pour faciliter le peuple congolais. Attends, vous allez habiter à mon ending à côté. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akandela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema
Liberi, Tokomema, Bamoto, Tokomema, Mituka, Tokomema, Ebona Nzela Kananga, Bataba ya Bomoi, Tokomema, Fumbape, Tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Président ya Jujuchu Funa Maître Medi Mavungu Toto Oyo akabolaki samedi 24 août kuna na ba athlète na ye ya Funa ba fourniture scolaire pour na bana na bango bakende classe kitoko mokula lundi 2 septembre. Nadine Sona alaki wana compte ya Funingala. Batlete ya Jujuchu mingi penza na attente ya Funa na bokamemi ya président nango Medi Mavungu bazali tango nyonso bien encadré na sima ya tournoi monene oyo ezalaki organisé na ngambo ya bakade pona ko occuper bango pendant ba période ya vacances et pai wapi na suka bazwaki ba médaille pe biloko ya ndenge na ndenge weekend eleki attente ya Jujuchu Funa na bokamemi ya président nango Medi Mavungu ba pensaki lisusu na bilenge oyo na kopesaka bango ba objet classique pona ko permettre na bango bazonga kelasi kitoko nyonso ezali ba initiative ya président ya Jujuchu Funa Maître Medi Mavungu Ntoto oyo alingi bilenge bazala bien encadré na sport kasi ba bosa na penzela ya kelasi te kuna apesaki bango biloko ya ndenge na ndenge pe sur place bilenge basala ki ba démonstration pona kotalisa niveau na bango na pratique ya sport. Nous continuons à encourager bana dans les classes. Bana bayara dojo pona oyekola maîtrise de soi. Na koyekola pe légitime défense. Dans ça le sport peut pona garder santé en bonne, nous autres en bonne santé. Nous formons ba kuluna te. Tu formeras toujours Bana pour un avenir meilleur. Parce qu'avenir est un des Bana. Avenir n'a pas à l'obé de Bino. Quand vous êtes bien formé, sur le plan physique, vous êtes en forme et sur le plan mental, intellectuel, vous êtes en forme, avenir est quand même assuré. C'est comme ça que tu as la classe, tu as la sport. Alors, respect à mes parents, respect à mes maîtres, ba mettre dans l'école tout comme dans dojo parce que bazo pesa bino c'est important pour l'avenir de bino lobby vu que rentrée scolaire est à la minute on est bon participer à un championnat organisé récemment nous continuer à encourager bino sur le chemin de la vie. Alors un grand merci à vous et de continuer mon entraînement, c'est important. Classe P kokima classe T. Kolanda lenga ba master T landa papa na maman zoloba. Tokani? Ya. Merci. Et bambote na ba parents na ndako. Zwa kaye na yo biki na yo lati na mema na ndako. La bisa parents oyo ba mettre na biso ba pesi biso. Photo zonga classe, ba mettre ba bi photo kende classe. Tokani? Os. Na micro ya info lingala moko ya ba bénéficiaire ya ba objet classique à talisi esengo na ye. Pesa ba kaye parce que to saki na final to bundi final ba pesa biso ba enveloppe puis to biso samedi lelo pesa biso démonstration ali ba pesa biso ba kaye na ba bic yana pesa ni mettre Medi merci pour na kwa sali ninga pesa biso ba kaye na ba bic to zo école merci pour na ye jama pambola na ngambo ya vice-président ya Jujuchu Funa Ramazani alobaki boye. Manifestation c'est par rapport à tournoi organisé par rapport à la cadet
Ils ont déjà ma médaille na bango, ils ont payé moi enveloppe na bango. Comme c'était les vacances, comme il a la rentrée scolaire, c'est pour cela on a pu penser à eux pour leur montrer aussi le chemin. En faisant le sport, ils ont délinquance, on doit aussi leur montrer aussi le chemin de l'école. Ils doivent aller d'abord à l'école pour nyonso ezali kosalema na likanisi ya ko-encadre bilenge ya funa na pratique ya sport oyo po na santé na bango ezala malamu nde Juju funa na bokambemi ya président Medi Mavungu ba encourager bana ba pratiquer Juju. moto nyonso alingi asala impression ya kitoko alekala bongo na imprimerie j'aime prendre service. Reportage Midjo Mabasi. Yasika na Kinshasa, eye na prix moko abordable, impression ya qualité et sika mosusu te awa na maison GM Print Service. Na mbongo muke ozwi service ya kitoko. Yoka awa na GM Print Service baza kusala ba impression en couleur, impression noir et blanc, grand format, bâche, sérigraphie. GM Service, rapidité, prix moko imbattable. Ndeko, kobuka na te, na GM Print Service, client azalaka toujours satisfait, po baza na expérience, na domaine o etali impression. Batu ebele, bapesa bango confiance. Ya kosamba ezate, ko hésiter te, contactez maison GM Print Service, po na type nyonso ya devis na yo. Awa, ba portaka pe secours na bango, na o etali étude, pe ba projet na bino. GM Print Service, baza pe na service na o etali aide pour la création graphique ya ba support locaux là, logo, dépliant, magazine, flyer, pe misusu na o etali prix ya kosamba ezate na prix mukie basana lui impression pour na ba fiche na bino ya A6, A5, A4, A3, A2, P, A1 spécial promo pour na bino ndeko. Awa na prix ya mukie bakitisi yango na structure P impression roll up base moyen P grand prix P equity bango bakoki kosalela yo 1000 fois ya A6 135 na prix moko ya muke to bosanité na GM Print Service basala kapé vente ya ba matériel ya imprimerie locaux la pression t-shirt chapeau encre à sublimation encre éco-solvant pe papier sublimation. GM Print Service eza esika ya kobunga te avenue Sergent Moke numéro 4639 Express de Liège référence lycée Monseigneur Chaoumba. bozalaki ebele mpona kolanda info linga la journal ya pe mpona soki bosepelaki nango pesa merci na Merlin Massamba oyo azalaki bongo na nsima ya caméra concours rédactionnel ya Nadina Sona pe Midjo Mabasi héritier mapineme ya supervisaki journal au montage esimaki epa Fabrice Lundombi nga na bino topesani rendez-vous mikolo ezali koya au revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa etondaki bongo na badélégué ya baagence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko-présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. Asezisaki opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité ya 45 tonnes. Yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société o etali aviation yango CA. Ya bo ezala te di jamais vu au Congo. 45 tonnes. Donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma. Ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA. To sengi bino bo pesa confiance na agence CA. Soki to sukaka 3 avions ya bo na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tumisa mekozala souté. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires. Dans la place de Sénébotin de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otojo Betali Solo,
be na biso Guilain Yembo tala place esengeli otindaka CAA ekomema 6 voitures à minene 6 soso ozwi bakete ekoma 20 ememi yango mpe ekiti yango batono esengeli 45 tonnes ya oyo tali bamateriel yango tosengi bino bopesa CAA confiance. Les agents s'assurent à démontrer de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 6767, en tout cas Masola Sili. Masola Fred na Congo Sili. Papa Sibiso Moutou passe na avion, fula qui m'a dit que mais l'autre jour avait notre Sika. Je sais qu'il y a agence Nyonso, Fred Nyonso, compagnie en CAA. Papa Sibiso avion à Sika, avion Motouya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas, côté de tous les CPLA. Avion, vous avez mis balai dans Congo, en tout cas, tu l'as dit pour y avoir bébé. Vous avez conseillé à la CA pour avoir eu des aider les peuples congolais. Mais aider nous sauter, Baba qui s'habille au Boïs à la Tamisato. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis ça dans le Katia. République démocratique du Congo, on a pas dit que vous allez laisser mon macasse. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Obasali. Baba qui s'amoussouba souke la awate. Baba qui s'habille au béton, on a mis balé, mis ça tout pour faciliter le peuple congolais. Attends, nous avons habité à mon ending à côté. CAA a un véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.